monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu bandai kolela. Tozanga qui place à côté de la image à malam, place à côté de la théâtre à malam, film à lam, événement boy. Gemidor TV, moi j'adore. Nazo Dore Yango, le qu'on adorera. Mbetunanga Gemidor TV, bon s'abonner, bon s'adhérer, bon qu'on a de suite. Gemidor TV, n'adoré. Batunu soto bolinga bo mona Mireille, bonyo comme atebo mona ngana Gemidor TV. Gemidor TV, Gemidor TV, Gemidor TV. Bo s'abonner na bino ebele. Bo mona Mireille saninga lamba, Mireille saninga sokola, Mireille saninga lala, Mireille saninga lamuka, Mireille saninga tambola, Mireille saninga vivre nangola, Mireille saninga anani, nyoso bo mona ngokuna donc. Venham ver o filme, venham ver séries, que venham ver emissão, que vai se encontrar a mim mesma. Eu mesma que vou representar essas emissões. Vão gostar, vão adorar mesmo. Uau, que máximo! Gemidor TV, ele anda bisotinho na banda. Todos os angolanos que estão em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webec. Bah, histoire secret, Gemidor TV, abi misongo na poisa. Gemidor TV, yonde. So babo s'abonner, ezani na ngeli sekulu eloko. Tango koti na Gemidor TV, pour s'abonner, okomona esika mo ba komi na rouge. Mupanzi koto ezana liboko moko esali. Ezana liboko muso esali. Yo sikoyo oponi liboko oyo esali bo so très bien. La kisi osepe na chaîne na biso. Olongo wana okitina okomona bakomi en rouge, bakomi s'abonner. Ozi moi flèche wana eza wana o cliquer. Tango cliquer okomona eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga ekosala de André voilé eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré na Gemidor TV. Gemidor TV. Mbote balandi ya Gemidor TV toyeli so liboso na bino ndenge kaka ezalaka vraiment tozana po na bino toujours boyebi en tout cas ezaka facilité koleka toujours kosala émission mais lokola to bengama pona kosepelisa pe kotalisa bino basango ndenge lekaka yango toyaka toujours koyebisa bino pe kozala liboso na bino mais avant to bande émission na biso mokola lelo boyebi ke tozana basuka ya mbula ndenge ba tokomi na suka toza vraiment na makambo ebele ya kosolola ya kopesa pe ba meilleur ve na ba o balandaka biso chaque fois na bandeko nyonso tu pe na babone na biso na yango tokokende kopesa bambote ebele makasi na babone nyonso tu ya Gemidor TV en tout cas ba bonne année na bino ba joyeux Noël nyonso tu epesa me na bino tant tozokota na 2021 Nzambe ayeba kofungola vraiment obikuke zalaki ya kokangama. Tobosani pete ba sponsor na biso nyonso o ba soutenaka Gemidor TV. Topesi bango pe ba mbote ba joyeux Noël ba bonne année. Tozokende pe koloba yo ndeko oyo za vraiment na posa pe ya lisungi na osunga biso kati na Gemidor. Maboko na biso eza ya kofungoma tozozela bino penza na bokebi nyonso tout parce que boyebi musala o eza facilité yango toyaka toujours po toyebisa bino ke non vérité ezali ke bosungi na bino yango ekosala ke Gemidor TV ekende liboso nango tokepe na Afrique partout kopesa bandeko nyonso tout ba joyeux Noël kopesa bango pe ba bonne année ba mbula 2021 elamu ata pasi to bisengo o ezalaki mais toyebi ke Nzambe azanzamba mawa akobongisa makambo ebele na yango bandeko mukola lelo tobosani te ba ndeko na biso nanu oyo basunga biso mingi na Gemidor TV toke na Mamiston Malewa kopesa yepe ba bonne année tokepe na salon Myriam Coiffure tobosani te ba mbote ebele place ozwami tokepe na mama vava ba mbote ebele na France en tout cas Nzambe aleka na komona yo bandeko mukola lelo eza vraiment émission moko oyo eza spécial bonne année oyo toza vraiment na ndeko moko eza média oyo eza mystère moko boko comprendre peut-être après mais yaza wana lobelaka mingi bokoko alobelaka mingi pe pesaka ba conseil oyo eza na ba couple na makambo ebele na yango tokoleka pena ye moko se présenter aloba uti wapi azalaka wapi
ndenge nazana biso lelo na plateau kosolola pe kopesa o ezali kaka tosali yango vraiment o eza spécial yepa koya kaka pesa kaka ba bonne année a souhaiter ba meilleur vœu na yango tokokene pena na mama na biso la reine Nzinga. Bonjour. Bonjour papa, bonjour. Bonne santé, bonne santé. Oui, santé très bien, Nzambe vraiment zobaté là. Ah, amen, amen, amen. Alors, toi, tozole kaba journée fête, kokolo banini vraiment, ngito yeba impression ya la reine Nzinga na ba fête oyo ezanini. Oui, merci mingi papa po ndenge opesi ngai maloba. Ya liboso na ko pesa no mbote na ba mina nyonso na bandeko nyonso ko balanda ka la reine Nzinga TV na si présenter ko boye basoki eza nani. D'accord. Oui, ba mbote na biso eza bongo wa bino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie Vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bon, lelo la reine na yeri susu bino o mona ke oyo. Lelo na ye papa Nzinga, bon ye mondo inangai. Amen. Leo na ye to solo la première fois to papa Nzinga zo yamba ngai na émission na ye yango na ye poto solo la eza na ebele to globa me kala mingi te. Merci beaucoup. Mais comment on a vraiment tolingi vraiment to solo la moi muke batuba lukapena ba o nyonso to ba bona Gemidor TV pe ba abonné o ya chaîne na yo ba lukapenza lelo ke tozo sala o ezali lokola symbiose o ezali ya ba chaîne nyonso mibale bandeko o baze pa na yo ba s'abonner pe na Gemidor TV o pa Gemidor TV ba s'abonner pa na yo okoki kotalisa biso pena nini oyo eza spécialité no kati na media oyo kendaka koloba. Bon, bino boyebi la reine Nzinga azaka pona ba couple, la reine Nzinga surtout betaka mingi vraiment c'était pas ba couple, mingi la reine Nzinga alobela mingi ba papa. Oyo texto to ela mukili oyo toza 50 mais ba papa bazosala makamoko oyo vraiment ezopesa la reine Nzinga te yango mingi la reine Nzinga betaka c'était pas ba papa na betaka c'était pas ba papa na ndenge moko vraiment ya mabete mais nazongusaka ba papa na nzela na yebi yango vraiment malamu ke biso bati pe tosala ke po bino bokoma mwa compliqué côté la biso na yebi yango betozaka pe matumboli pe tozaka pe teti bani vraiment malamu mais mingi la reine Nzinga betaka kaka c'était pona ba mitu ya train biso moto yebi ke mitu ya train eza mingi ba papa na biso yango na pe la reine Nzinga ben abetaka mingi mutu ya abetaka mingi c'était côté wana po ete biso moto mona ke train soki ezotambula soki kaka ke chauffeur na liboso wana atengami ba wako pe sima pe tengamaka yango siko la reine Nzinga tango nyonso azalaka na mutu ya train etambulaka penza tout droit yango laka onga na lobaka mingi ezalaka wana après mosusu na bakisaka ke toyebaka mingi kutimi na biso kutimi tokokoma pe na esika na kala mingi te mais koloba vraiment ndenge ozoloba lelo kati na yo vraiment o eza ke souci na yo ezalaka mpona coutume eza penza nini oke olobaka mingi na bémission na yo mposo ezalaka ke tozonga pena na bokoko na biso ou bien tolanda ndenge bamindele bazotambusa biso. Non, souci na ngai merci na papa na pesi nga parole souci na ngai mingi ezalaka tozonga na kutimi na biso tozonga na kutimi po mingi tozolanda kutimi ya mindele yango tozomona ke tozobunga mingi nzela tozobunga kuma nzela meme mabana na biso mpe ezosimba lisusu te po tozolanda mingi kutimi ya mindele yango la reine souci na ye ezali tolanda vraiment kutimi na biso ya bokoko na biso tolanda yango po soki tolandi yango tokomona mpe baporte mingi mpe kofungwama tokomona mpe makambo malamu ekozala kati na biso me na moya lelo oyo tokomona makambo ekomosalama ya mabe makasi oyo vraiment ezosepesa la reine Nzinga te yango la reine Nzinga ntango nyonso azobeta se te tozonga na kutimi na biso ya bokoko na biso kutimi eza te ke tozonga na kutimi eza te eza ke kinganga to bakisi no nga tina mute ke asimba kisi to alanda bonganga yango te nga so nazoba kutimi bino mo bokomprendaka deja kutimi eza makambo oya bakoko na biso babandaki kosala malamu yango la reine Nzinga vraiment souci na eza yango wana tozonga na kutimi na kutimi komona ke olobi eloko moko o biso tokenda ngo suko tuna pona likambo ya ba couple ebele eza ya kokabwana lelo
donc ce qu'on lobi ba couple belé o eza ko kabona parce que balandi lolenge mindele ba vivra ka ba bosani esika o bango ba uta to ezaka ka ignorance ndenge za ke mwasi pe alinga zalane danger akoma soki ndenge ni ou bien batu pe o to ko kende mwa mke komona pe binzambi nzambi eye pe ebomi pe ba famille na ba couple belé. Oui, pona ngai mingi tozolanda vraiment kotimi ya mindele tozolanda yango po soki tobi tolanda kotimi ya mindele te toyinga tozande toza boye te tozolanda mingi kotimi ya mindele ndenge mindele po mindele bango bamesana deja même bamibali na bango bamesana deja eza ndenge na bango babibaka omona mwasi na mobali mwasi akendaka disco na bakamarade na ye chaque fin de semaine mobali mpe akendaka na ye mpe disco donc bango eza ndenge na bango siko biso sikoyo tolandi kutimi wana mindele omonaki oza na bakamarade otiki mobali na yo ta mosu na butu yo wana olati vraiment kitoko mingi obongami onake disco nake kobina siko eske mobali nini yango pene africaine akondima vraiment ke mwasi na ye alata abima kende malgré mikolo 2020 oyo ekobeta biso mpenza ebeti mutu moko tazoke kobina bina azoke bafeti mutu moko tazobima so akende osalaka bambiance 2020 eye kobeta vraiment bien mais baane outi koleka wana oyo eleki wana en tout cas tozalaki vraiment tolandaki mela mindele mingi na ndako na biso ezalaki desordre na bandako na biso yango wana vraiment eloko oyo vraiment ezotungisa vraiment mingi la reine Nzinga. Ya, otuki mutuna moko la bosani ni kote ya suka boye. Oki ko bandela mwa muke kote ya suka na kote ya suka na lobaki musute parce que tomoni pe ba famille belé kabwani pona binzambi makambo ebele. Est-ce que yango pesa l'une des raisons o ezo bungisa pe bandeko basi bino etant que ba maman ya kozanga boto c'est pas ya ba papa? Pona ngai so to lebito ta na binzambi oyo nakopesa no tor na biso moko eza na tika na ba pasteur na batu po eza lokola ngai nde na zana ndako boye na yambi mupaya moko mupaya aina ndako nanga mupaya ngo ngai na komiko na ko bandeni mupaya abandi ko banga ndako lenga soki ndenge ni to kozomona mupaya asa susu penza à l'est a partir wana ngai peso na za fille moko orgue na ukoma siko na mivimbi sipe mapeka eza lokola ba pasteur tango bayambaka biso na baeglise tango tokendaka biso bamama tokendaka so tomipesaka na nyonso so tango pasteur amoni ke mama pema amisopi ye moko eske esika wana pasteur akosala eloko nyonso alingi te akosala eloko nyonso oyo alingi po amoni ke mama ye na eglise nyonso oyo azoloba mama azoyoka na ye alobi na ye mobali no aza ndoki mama keboma libala alobi bana na yo baza bandoki mama nga libala alobi mama yelanga ata $10,000 mama ke azwi yango sake atu na papa tanga otala banki bombongo eza te siko tokoloba esika na faute ya bapasteur oyo faute na biso bamama wana siko otiki pena question oyo eza kotuni pe mais conseil nini oyo kokopesa na bato na parce que tozozonga kaka na esclavagisme komona ke ndenge bato banyokolaki biso ndenge makambo ebele leka tozonga nango te mais bandeko na biso moko baye pe kaka mpo banyokola pe biso. Mais oui, pour kotala bien vraiment kotala bien baba pasteur wala bango pe baza bato mabe po ete yo pasteur yo mtotela oyoteya vraiment parole de Dieu oza wana pena pona ko indiquer vraiment pourquoi yo tango mona mama ye l'église okomi kopesa ba prophétie moko ya lokuta to boyi te biso mo bati tozaka pe faible côté ba pasteur mais bango pe esenga afwa sunga biso mais ngai pona ngai ni na ba tozo ba pasteur nyonso te bato balandaka vraiment malamu tozo ba pasteur nyonso te ba pasteur malamu bazali et banaka pe na misala na bango siko yo mama siko tango yo pasteur siko tango mama ina na lingomba na yo ozosala ozokosa ye ozoloba ba prophétie lokuta mama pepa ya zali pe azomona makambo ya solo ndenge ni ba foyer na bino kobeba te ekobeba siko tango foyer na yo ekobeba okoloba nini ke o pasteur oyo eza mutu mabe pasteur ba boy non ba pasteur bazala posa mbongo na bango bana posa mbongo. Donc yela bis donc ce tolandi bien na koloba na donc eza nango kosambela ya solo to meza business ba passer oya lokuta eza business po komba yeso komba kombo mo ya olela kwanga ya kolesa bana ndako
Oui. Et comment moko ya kolesa bana pe kotonga na bamboka na biso. Ba o bazala bamboka na biso ba mpe bazosala makambo na ndenge na bango pe na niveau ba Afrique. Yango nga conseil ka onga na kopesa ba mama en tout cas na zobeta omoni na tango ne toza boye. Biso mo toza ka teki na nzambe na biso. Toza vraiment direct. Tango fuka mi penza mabolongo na se obondeli vraiment nzambe akolakisa yo soki passé na lobi mopali no aza ndoki yo moko pe fukama nzambe pe alobela yo balobi bana yo baza bandoki yo moko pe lukake nzambe alakisa yo vraiment soki bana wana bazaka vraiment bandoki ya solo komake yo kendimila passé omona mwana yo a 2 ans okwaki mwana 2 ans histoire vrai na Afrique kuna mwana moko ya 2 ans babwaka ye na wenze mwana tambulaka ye moka bongo batamite mama bazanga kate mwana wana lelo akusana comme na age neva bona batamite mama balokotaka ye o mwana zando siko makamba boy tokoloba nini na makamba boy mais conseil nini yo koko pesa lelo na bandeko basi pe ba pasteur o ya lokuta o lelo bazo panza ba famille ya batu pe ba couple ya batu bona ba pasteur o ya lokuta ngai na koyebisa bango o nyonso bino bozo sala bozo mona vraiment keza malamu mingi ba mabota o bino bozo panza ba bozo détruire penza makambo ebele na mukili o ya se bino ba passer o ya lokuta conseil o ngana kopesa bino nzambe ndeto toza boto mona nzambe tete to mona ka yete mais nzamba mona ka biso na mabele bino nyonso o bozo sala boyeba ke nzambe aza vraiment wana o nyonso bozo sala mais boyeba yango likambo nyonso o esalamaka efutamaka awa na se okoki nokoboma bamabala bato okoki kokanga bandoki okoki kosala nyonso oyo ya mabe kolinga basi ya bato na baeglize okosala makambo mabe mais yeba yango lifuti ezali na mokili oyo tozali conseil ka onga na kopesa bino en tout cas bosambela vraiment na bosolo soki vraiment bosambela na bosolo biso batozala bandako boye ponga lo banazala ndako ngala bondela na ndako biso batozala bandako boye to bokopesa biso pe courage ya koya pe na baeglise wana mais tant bozo se comporter bon en tout cas bozo pesa biso courage bozo lengisa ne biso yango na botika mabe oyo bozo sala botika yango boyo kila bina la reine ntinga makamazo ibisa bino kanda nzambe tango ekitaka okosimba za bible oyo ofuka mezo bonda nzambe koyoka yote nzambe ndenga zawana nzambe ne tokoloba ke biso komisa nzambe lokola camarade na biso lokola nyonso na biso oui nzambe za nyonso na biso mena makambo oya malamu bosala malamu pote nzambe azala camarade na biso azala nyonso na biso po aza papa na biso mais bosala mabe te ntango bosali mabe ke bomoni ke bokomi na suka bolingi bokata motema bozoluka nzambe rien nzambe akolingisa bino te boluka nde elongi ya nzambe sikoyo na esika bozali boluka nde elongi ya nzambe. En tout cas merci beaucoup la reine Nzinga tozokende biso na koshite oyo ezalaki vraiment tosalaki mwa briefing moke oyo ya kosola na yo ya komona mpe kopesa bandeko ba meilleur vœu oyo nyonso tu balandaka yo vraiment totikeli yo maloba totikeli yo oza na parole ya kopesa bango mpena ba meilleur vœu kosouhaite bango oyo nyonso tu okoki kosouhaite bango mpona 2021 oyo mikolo mingi te etikali po tokota yango. Wow, merci mingi papa Nzinga. Oyebi ke soki nalobi ke na souhaite ba mina nga nyonso natanga bakombo nakozwa vraiment problème sérieux. D'accord. Oui, naza vraiment na bato ebele oyo balinga la reine Nzinga. D'accord. Kotanga bakaka nizi siko baoyo batikali ekokaki la reine Nzinga yo boyo linga na biso te la reine Nzinga obosani kombo na nga la reine Nzinga ekozala vraiment pasi yango wana ngai nazo souhaiter ba joyeux Noël ba fête malamu oui et pas bozali vraiment la reine Nzinga lingi bino mingi to fêter to continuer ka ko fêter na yebi onke na tango bato ebele bakufeli penza ba très cher ouais na tango oyo miteme ebele sili kozoka iki na tango oyo
tozala biso susu na esengo moko te. Voilà. Po ete ati oyo ndenge bandelaki na ndenge ezokende ezosuka vraiment mabe. Yango wana eloko oyo la reine Nzinga apesaka kaka conseil totala wana te. Totala vraiment oyo euti koleka te. Totala ane oyo te ezalaki ane moko mabe baproblème ebele boye. Bon, nyonso totika nka na maboko ya Nzambe po toyebi te pourquoi ane oyo nyonso esalami boye. Ndenge toloba ke Nzambe aza boye bango vraiment ke Nzambe aza. Po Nzambe soka alobi ke avant tokota ane ya sika abongola nyonso Nzambe po mokili oyo eza ya biso te eza ya tata Nzambe. Yango wana vraiment eloko la reine Nzinga akoki koloba ba oyo boza na bana na bakati ya bandako ba oyo mitema ezoki ba oyo ba perdre ba très cher en tout cas mes condoléances epai bozali bozwa vraiment courage oliwa eza nzela ya moto nyonso biso ne toza boye biso tokola ba oyo bakei jamais bakozonga lisusu yango wana balobaka tosepela na baye bazosepela la peine na baye bazolela mpona ngai bazopetela bafeti malamu tokota pe bien na mbula oyo ya sika oyo tozokota 2021 tokota vraiment na santé malamu ntango nyonso la reine Nzinga alobaka tozalaka na esengo tozalaka na susi ebotaka ebele na nzoto nazoprofite na kopesa ma conseil susi ebotaka malade ebele na nzoto la reine Nzinga ntango alobaka koseka ezalaka malamu bato mosusu mpe bazalaka batalaka bayokaka oyo la reine Nzinga moto aseka kaka boye non okoseka na moto oyo asekisaka yo okoseka oyo omoni vraiment aza bien mpa na yo soki omoni moto abongo azali bengaka ye mpo koseka vraiment ezalaka bien mpe eza traitement ya kati ya nzoto na biso yango bandeko nanga mpona lelo tozali kaka mpenza na miniti moko ya moke mbala nsima nde tokolobela vraiment makambo oyo mpenza na bokebi nyonso tokolobela yango mpenza na temps ebele mpona yango bakamarade nanga bami nanga nyonso ya YouTube bafana oyo ya la reine Nzinga TV na baoyo balandanga na nzela na Facebook nazosouhaite bino vraiment bafeti malamu mpe bokota bien na mbula ya sika Nzambe vraiment aza na biso après na bosani lisusu te lelo eza le 26 décembre nazosouhaite lisusu mama top akokisi lisusu bambula Joël Noël bonimbisanga ekotelinga na motu bon anniversaire mama top Nzambe vraiment abatela yo pe abakisa yo susu bambula ebele ndeka tolobaka ke lelo eza moko lata pampe sepela po ete eza mokolo na yo kozala vraiment na souci te lelo eza mokolo na yo vraiment sepela oyo eza bongo ndeko na yo la reine Nzinga après papa Nzinga lisusu bafeti malamu nazosouhaite longona libota na yo mobimba. Merci beaucoup na yo pe lokola na libota mobimba tokepe na lombango kopesa pe ndeko na biso Alpha Miezi bambote bele kati na Bordeaux na libota mobimba papa de Jingongo mama de Jingongo bambote ebele en tout cas tozana bino toujours ensemble oyebi kaka bino moko molobeli ya bino Deo Nzinga toshite na biso vraiment na émission ya lelo oyo ezalaki tolingaki vraiment toyamba la reine Nzinga apesa ba impressionné muke kopesa pe mo conseil ndenge ezalaka parce que tomoni makabo ebele ezokende malamu te mais na yango ndenge la reine Nzinga uti koyebisa biso awa tokozwa temps ebele ya koexpliquer eloko moko pe na bandeko oyo bakoti déjà na bizaleli oyo mabe oyo ezomema bango na kodétruire ba couple ezosunga te eza pasi mingi na mabota pe pasi mingi na bandeko na bana oyo biso tozobota komona yango eza malamu te pe bandeko oyo pe baza ba pasteur oyo babengami basunga mais bazoya pona kopanza pona kodétruire ba couple ya batu na yango biso tozobeta vraiment sete esikana soki obiangama te na musala wana ndeko nanga eza nango soni moko te atolataki kombo wana mais luka ozonga nsima ndenge kaka mwana biso leki na biso ayemba tala nsima zonga mutu. Merci la reine Nzinga na mokolo lelo oyo vraiment opesi ta na yo kati na Gemidor TV to partager na yo oyo ezali émission oyo vraiment ya grandeur na yango bambote bele tikala malamu to putani na biso mokolo nsima vraiment eza mbala liboso te pe ya suka te toyebi ke okolekaka toujours kopesa ba conseil oyo kitoko kopesaka
na ba couple pe na ba famille po na bokoko bandeko bazonga vraiment batu na bokoko na biso ekozama na mingi. Merci bandeko nyonso tu ya Gemidor TV o basili kolanda biso pe na mabota oyo vraiment babenga kabiso bakomela kabiso pe basunga kabiso botika la malamu ezalaki ya bino de Onzinga molobeli na bino kat na Gemidor TV toke kopesa badora équipe mobima Gemidor TV nangola na Kishasa bambote na bango ebele ba joyeux Noël na bango tozo continuer pe ba bonne année malamu tokutani emballasement botika la malamu. Ciao ciao. Chaque personne ici-bas a son expérience et sa propre vie, sa destination. Il est vraiment inutile de faire la comparaison. Chaque personne ici-bas a son expérience et sa propre vie, sa destination. Il est vraiment inutile de faire la comparaison. Il est vraiment inutile de faire la comparaison. Oh. Ma religion n'est pas d'occasion. Elle serait d'occasion si je me basais sur la foi et l'expérience de quelqu'un d'autre ici-bas. Mais moi j'ai la foi en ce que dit la parole que moi je suis. Je sais ce que Dieu a fait de moi. Je sais qui je suis donc par la foi. Ma religion ne vient pas d'un homme, mais ma religion est aussi moderne. Oh. Élisée aurait eu la religion d'occasion si après que Élie soit parti, lui était seulement resté là-bas à témoigner des œuvres d'Élie. Mais comme il ne voulait pas de cette religion, il lui demanda une double portion afin d'être lui-même le témoignage et non pas seulement se baser sur l'expérience de Élie. Il voulait son expérience. Oh. Branham en parlant de Dieu et de sa doctrine aux théologiens, il savait de quoi il parlait, car il les connaissait par l'expérience. En sachant de quoi il parlait, c'est pourquoi il pouvait demander au théologien qui est celui-là, qui peut venir se tenir à ma droite.
S'il sait que ce que je prêche n'est pas vrai, personne ne pouvait y aller. Il les connaissait par l'expérience. Il suffit juste, oui, qu'on connaisse notre position pour que l'on voie la manifestation de Dieu parmi nous. La manifestation de Dieu parmi nous. Chaque personne ici-bas a son expérience et sa propre vie, sa destination. Il est vraiment inutile de faire la comparaison. Il est vraiment inutile, il est inutile de faire la comparaison. Comparaison n'est pas raison.